Qualité, na koleka nanga na shema ya santivi, na koleka nanga na shema ya santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Voilà, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi de vous retrouver encore très nombreux dans votre chaîne Mabia Star Télévision et surtout dans votre chaîne Mabia Star TV. Quant à moi, je tiens à dire merci à Maman Mabia Star depuis Londres. Balobi soki boko mona Daniti Manga Boye Azali na kati ya espace JMK F Grâce Boutique. Bisiko wapi, je crois beaucoup bandaro monaka ba émission na biso mingi balobi mwana poto ndeko nanga ozana posa omela bien ozala l'aise na kati ya yolo balobi espace ezakaka moko JMK F Grâce Boutique ezakaka na kati ya Kimwenza wa sokotali en face omoni église catholique na ngambu nango nde place okomona ki ovandi mwa mopepa bien Orienta bana bien pe okomela masanga na ndenga kimia po awa tobundisaka batu te awa nde batu bazalaka leuse tika na pesa merci na Christopher Songo ya ba Christopher na kati ya Londres wana baobi mwana mobali azanga ka eloko te na kati ya poche na Londres contrôler nga Londres parce que Londres ezalaka tombe tant to koyoka ba Christopher Songo to komona ba dadi lenda baobi Londres ezalaka tombe to komona ba mama Mabia Star Air Style, place on a le salon eza moko na kati ya Londres, maman olingi papa lula yo, le premier til est 30, salon eza kaka moko na kati ya Londres wana salon Air Style, ya maman na biso Mabia Star balobi Daniti Mangalelo, azaye moko te balobi akobeta lisolo après libala ya Fally Ipupa na ketchup. Maramunine ezali. Fally Ipupa après kobimisa nzembo ya nzoto, Fally Ipupa a honoré Nana Ketchup. Babi ba jaloux déjà bazaya kokufa, ba jaloux bazaya kokwea balobi Daniti Manga kozwa temps ya koyamba lelo Ritiana. Babi boyeba ki Ritiana na ba émission ya ba son tabou, ba émission ya moi ba nini lelo azali awa na biso o tokozwa temps ya robeta na eli solo o tokozwa temps ya ko solo la naye affaire Nana Ketchup so na ozala même penser na cameraman na nga Daniti Manga ameka ko fongola biso po na yamba invité na nga avant na yamba invité na nga na kosenga tochana no pub ya sponsor na biso l'assureur balobi sponsor kaka moko na kati ya Londres Yannick Assurance oyo batu nyonso bazalaka assuré tomo na pub et puis tozonga na plateau po na yamba invité na biso play. Based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Voilà, merci beaucoup. Bonjour Ritiana. Oui, bonjour Daniti Manga. Bonne santé. Ouais, Nangolo Nzambe ça va. Kaninza Bobatila. Voilà, merci beaucoup. Balobi lelo tozana Ritiana nde tokozwa ta ya kosolola makambu ya Air Mara Fally Ipupa après album ya Nzoto. Ritiana, je crois batu bayebaki o mingi na makambo ya ba émission na o ya son tabou lelo. Ritiana s'est décidé abanda osala ba analyse. Ritiana, nalingi nanu afato kota nanu na analyse na biso ba makambo nini bobande kokuta nango lorsque boko sala ba émission na bino ya ba son tabou ba problème nini bokuta nango est-ce que vous avez makambo malamu na kati ya ba émission na bino ba son tabou?
Merci beaucoup Dani Timanga. Premièrement, Nakoyambanga, l'émission Nayo. Merci beaucoup. Merci à tous la star. Ma vie la star, ma vie la star. Moi c'est Isabelle, le loco, moi c'est loco. Ma vie mouton est loco nae. Voilà. Tala kayo na maison Estile. Tala. Ma vie ba perruque ya bien, ma perruque ya solo soza nango besoin ko palanga te na kati ya Londres kinde ka na maison Estile. Ma vie la star au coup de la perruque ya bien. Ba difficulté otokutanaka nango mingi na ba émission musalo eza pasi ya Dani musalo eza facile te ba jijara biso na ba façon nyonso muta ko linga ko jije biso ba misu ba jijara biso za ba ndumba donc so mona ozo présenter émission lati sexy mais azo jije yo na musika ke oza pite eza na ba appel mususu tozwaka mutu abengi yo unique makaka otela yo caché po bima na yo voilà. Ce qui pose à mon autant au sous au séparation na mbongo to linga mbongo mingi ko ipo céder aux mbongo obimi mais vu que biso na mondo to yende boulot na ya musala pona ngana kontango za musala na ya kindumba te émission na ngana yebi ke na sala ngo za conseil donc na yela kindumba te ata muto benga pona yango en tout cas na mona mbongo liboso te na kipa vraiment mbongo te pona nga na mona nguza difficulté makasi za mususu za na marié ay biso clair alobi moni ngande na zabo na zaka nikima osala nga ba makambo yo lobaka na émission na yo donc soko nga mona mitu na kana lobaki nini o mutu azolinga kaka na sala ye makambo oyo na lobaki na ba émission donc mona étonné na nga moko na isi o mona tuni pa nga bi obenga pona conseil te pona remarque te juste oyo za ngo besoin ka yango no esenga bitenga za pona ngote na ya pona osala musala non pona osala ba makambo yo za ngo besoin c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup Ritiana. Je crois Balobina Ritiana nde to kozwa temps ya kozwana lelo Ritiana a se décidé à salaka na ba analyse, hein? Je crois on s'est décidé à salaka ba analyse pour découvrir que sagesse ezali. Oui. Voilà. Ritiana lelo Joël Makela na Paris, le grand réfugié na kati ya Londres. Dami Datoko Argent Pire, Dami Datoko Argent Pire na kati ya Paris wana Thierry Wayembe na kati ya France, Christopher Songo akolanda yo. Voilà, akolanda balobi lelo Ritiana album ya Nzoto ya Fally Ipupa tango yoki yango nanu esali ononde. En tout cas, il a fallu que ça soit bon. Et bien, l'album est bien ma casse. Et bien, surprise, mon bavien n'a pas fallu, bah, ça a bu ça. Bah, fallu, bah, faire. Oui, bavien n'a pas fallu. Single, voilà. Bavien n'a pas single, single ou autre ça. Les albums, t'es mes singles. Oui, single, voilà. Voilà. Donc, bah, ça a bu ça, surprise, moi, il y a mystique. Voilà. En tout cas, single, là, ça va bien ma casse. N'a pas temps Hollande, ils ça va bien. Ils ça très bien. Je crois, soit il faut donner ma conseil, n'a pas fallu pour le bain, le bain, on a fallu. Par rapport à Nzembo parce que batu baobi Nzembo ya Nzoto asali clip lango ka nde moko asala ngoya oye baobi ebimika nde moko ni fuzaka ya yeti voilà ate koka ni fuzaka ya yeti mais eza ba makambo mususu eza na kati eza nde moko te na oyo eza nde moko te na oyo liboso voilà donc avant ko juger likambo faut ko koyoka makambo ni balobi na kati voilà faut pas to la ka ke yo kito mususu ba rythme loko ekendenge moko o juger kaka ekokani na okuna et puis baobi na kati album na kati ya single wana plutôt Fally Ipupa asali geste oyo inosa baluma sala ya ngunzama telema lala ba makale kale baobi Fally a copier inosa biloba loba obosani congolais toujours koloba congolais linga trop koloba alinga ko juger comme na musika na mususu atakuta tala ki na yete vu que ayoki kaka balobi ekokani kaka na makambo inosa sala ki ye pas kaka lati mais kasi to moni Fally alala ki pa ngunzami après telemi asali pe moi ba pompage ne moko inosa sala bongo soki ngunzama ki nikolo bakaka ko inosa sala ki on sait que yala ndi inosa pompage munyo sala ngo yo poko sa pompage ngape no sa pompage et le but que to landi mutu alors mutu na mutu za ndingi na sala mamna voilà bakokani te c'est que Fally Ipupa azali kolo ya innocence bon yo bon te que Fally Ipupa azali kolo ya innocence même kolo innocent obini sa innocent kangi na Fally Ipupa binisa te yo bina banzimba Fally te
sika mambo wana Dani Chimanga Yebite ka fali po babingisa mboko na wa yebite aigle tika aigle makambo aigle nde makambo aigle obingisa mboko biso sto yebi voilà donc mutu na ndenge na ye polémique te na ye pona critiquer mutu te mais biso sto yebi ke aigle obingisa na mboko pene simba minde na aigle oui voilà mais sikoyo Ritana lelo etant que oza mwasi fali pupa na ta nyonso oazwa fali pupa après kobimisa single ya nzoto aye ko honorer nana ketchup abali nana ketchup batu baobi eza ngo kaka lokuta fali abali na nana ti non eloko no loba mboko pona ko loba basa ba champion voilà nana ketchup aza mwasu mama mo mutema munene loka ba mama bia star basi mitema minene nana ketchup aki passion abani na mbali ne kala mobali na sepeli honorer mwasi na ye mabezala honorer mwasi na ye atali passion so mwasi za ki nango malgré ba makamba mike pour vivre na ministère ya pema ya facilité asalaki ba makamba mike mais malgré mon pepe wana nyonso nana za ki toujours na mobali na ye a supporter ki c'est normal à mériter et ça solo qui a bali mwasi na ye mais siko bato mususu ndeti ex mwasi ya fali wana mususu yepe ayaki niki voilà niki ayo kobimisa kutu ndenga boti lisusu mwana wana ya yeka kasoki makambo na ketchup ebimi il faut attaquer pe fali mbamo isa amoni biso basi tozalaki mwasi moko boye nazaki na mobali nanga mobote botene bana to kabani lobi ya mobali na soka fuluki voilà non ngana tigara mutu muso donda boye tango lukana sela ki bo mwasi moko boye po batu baye baketa musunga pe na bota ki na mobali wana ezala ka bota musu nika sela pe ka ki bo mwasi mais yango te baby ça ko arrêter fali bala nana tant musu passe nana moni te musu nika mona ki yango te alors donc c'est qu'il faut dire fali pupa ndenga odo mais est-ce que pourquoi fali pupa azuta ebele bongo pour que aya ko sala bala wana nana ketchup oh papa tout le monde a papa oyo Mbappé avanda pe na mama Amazon pe bavanda ba eko bana kaka na suka kuton babali na suka ni papa Mbappé yo tout le monde a kadaki mukolo fali pokuta bali na bazana ba jeune voilà abali bazana ba jeune mais écoute papa oyo babala mama Amazon basi ba koli bazade yana 60 ans donc alors bazaki na 60 ans abali mama Amazon eza par rapport à mutu na mutu ni basala ka ba organisation na bango ba préparation na bango bango mo ba yeba kitani ba robana parce que tango ekoki basali makambo bazaki nango besoin. Voilà, Fola Mazambi, Raya Kitendi, Fola Mazambi, Raya Kitendi na Paris, Thierry Wayembe na Katia France, Yasmine, petit frère, ya Jésus, JC, Mea, le boss na Katia Londres, Docteur Achille na Katia Londres, Willy, George na Katia Londres, JP Bouaka na Paris, Pati Vunda na Katia Paris, John Spiritu na kati ya Paris, Jansi Vula na kati ya Paris, Papi Chesco Mukonzi ya Paris, Olivier Vita na kati ya Paris wana Pichu Ngituka plus 1 na kati ya France, Bigatti de Genève, Patient Muzingu na kati ya France wana, Président Gabi na kati ya Londres, Kisangala de Luxembourg, Angel Loué Mona Star Azastar bakolanda yo balobi Daniti Mangal Falaki Ayamba Ritiana. Mabe étant encore une femme, s'il faut olo banana ketchup quelque chose après libala ya na fali popa olo bani soki na ko pesa nana ketchup comme conseil et le compagnon autour le bas, vivre en star facilité, elle lit pâté. Que quand vous sombez en 200 300, au lait na ope mukoro le pepe mutale. Et facilité. Et kobi makaka moni asala ki omoni azongi c'est que moni motema munene na nozala na ngoma mama nana. Continue toujours nango. Ça toujours motema munene et ya buto ya moi ba loba. Pona yebi yokuta répondre ate. Pona na yo kapité que lo moi bimi bo nana répondre dans la vidéo monte que nana leki nana ça. Mingi zara ni ki. Non na yo kate non na yo to aza mosmo aza du aza calme. On mérite ka babala ye. Parce que allo bana eta to fingi ba fingi combien de fois to yo ki ba fingi ba fingi nana sutunga ba zongi se ba mosi ya bimi kuna asali aboti na fali. Mais nana tika leur répondre. Donc continue toujours comme ça. C'est bien. Zalaka bongo. Faut pas couper ça rabat sous gaz.
kopesa mutu musu nzela moko belo moko lukra ke pas loba pas vimba. Non. Comme ça c'est bien, continuer toujours comme ça. Ngala c'est plan ngala au vendre ba kimia ça la bien. En tout cas nga continuer ka bongo. Pour nga conseil nga continuer toujours bongo dans le calme. Bon si ça m'a ramené nous quand des bo bandi on a kimia nyonso tout ça la bien. Voilà batu musu balobi que fali poupa abustaka ba vidéo na ye parce que comment single na ye nzoto wana ebimaki après un jour et ça limba moko 1 million de vues. Un jour voilà 2 jours et ça 2 jours et ça 1 million de vues. Fali poupa abustaka ba vidéo na ye pour que etala mabongo asomba kande ba vie. Na ngwa zaki wana sika fali panda somba. Na zaki. Bato bazaka toujours koloba. Pourquoi? Poni bato bangaka koloba biloba hein? Nani ngwa zaki wana sika fali bimise mbonga sombi. Mutu ça les loko na epo talama. Mutu so ti asala les loko na bimise loko na ye, musique na ye. Azaka cirque rotala. Mutu na mutu asi. Ata ba faire école acheter ni so. Ata obimisa eloko na ye bika. Na obimisa loko na epo talama. Na obimisa loko na epo pesa ba vie. Voilà. Ensemble bato apoani. Ensemble ba abonné pourquoi? Voilà. Azan bagas ne d'ailleurs boye moko boye. Ana tina ta bande. Et puis fali poupa zakana ba warriors. Ba ba soutenir kae. Alors, siko une petite bande de bouler ba makambo wana. Mubato ba bula ba makambo wana. Ana bika sona bien ba nani. Voilà, Ritana akoki ko pesa message nini na ba warriors o ba soutenir ka fali o ba zaka so fali abimise loko so ba sala nango ba promotion pour que artiste na bango mériter ba nombre de vues wana. Ritana soki akoko loba na ba warriors akoloba na bango ni ba warriors ya fali poupa. Pour nous continuer toujours à soutenir nous on a bango azan ndeko na bango faut continuer toujours à soutenir bango ba yeba raison ba soutenir raé ba yeba ki bon ndeko na bango sike bandaki jamais na koye na lobake to ba beta kara to ba kipete non faut na ba continuer toujours et ça la bien ba fula e quand ba fula biso to zaka na sima to soutenir c'est bien. Donc voilà to comme commandé na suka ya émission na biso Ritana ba salutation na et puis son numéro de téléphone et puis mot de la fin par rapport à l'émission il y a le loi Kokolo Bani. Pour l'émission le loi en tout cas on a CP non premièrement l'émission et l'équipe vient l'équipe vraiment bien merci pour yambinga merci ne ba question tout ninga vraiment ça ninga bien makasi conseil kanana continue toujours cause à la bongo donc non CP la kimia non ils a bien ils a vraiment bien ba kimia on a continué dans autant que ça moi ça libala ça pe maman aux na bana donc continue toujours cause à motema munene continue toujours ko bomba mobile na yo poso mobile no yeba na te ba poso mobile na te vraiment donc voilà. Bah merci Mingna la star ma maman chérie yo kutu ba nzambe na ngai ba merci toujours na olembati na ba merci maman ma bi star merci pour na ba cadeau ba bi yo kutu na ba cadeau na lemba ba cadeau pardon balobi merci mingi na sintala mignonne de ma copine balobi moi sintala mignonne gaulois donc maman gola donc sintala mignonne mais Rez Mobimba China Rambo notre président jamais la bossa là voilà abi papi voit mal les chansons na kati Allemagne ba mbote na yo bisiko za ogi kimafu na kati Allemagne ba mbote na yo Medar Kamangwe na kati Angleterre na Londres ba mbote na yo bisiko za liboza vraiment ebele ba mbote na lela bino ya trop ba on atangi te boza vraiment ebele makasi bino nyonso na kokateta la kaka émission na viseza minisa mukie na kokosité bino te mais bi ka la prochaine fois ba mbote na bino ezanga te na lela bino vraiment ya trop bon mais là merci. Voilà et puis numéro de téléphone. Ah OK numéro de téléphone ça plus 243 89 210 77 14 na bande sous plus 243 89 210 77 14. Pour nous ça a besoin benganga pour na conseil dans la ligne min conseil na ba remarque ça la nga vraiment bien donc numéro na nga yango merci. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.